dans nzela Kimbanzeke vraiment tolela na mwana Kimbanzeke banda entrée ya Kimbuta sio comme cimetière soki mokonza mboka kobeta nanu tour atala nzela oyo eja ya kokufa to souffrir nzela eza te tozonioka matala yo moto bambuteyaje mpona kosa nini ya nzela bapala biso mokonza mboka fati beto badepute na biso tovota bosunga biso nanaza nzela na ngai. Cher ami internaute, voilà nous besoin la bonne population qui Kimbanzeke ndenge bazo souffrir bazo uta bongo nzinga na ba quartier différent misusu bazo uta biela misusu bazo uta bapanga misusu bazo uta bongo ekikuta donc tout est tendu à commune à Kimbanzeke awa na route de la deuxième de la République. En tout cas nzela oyo ils ont vraiment déplorable, ils ont vraiment mabe ya kosakana te tala et tout le coup ya batu bazotambola makolo bazoya malembe bazangi ba transporter bazangi ba monga ba transporter pour afuta ba transport la bango mais eza ke nzela eza pena mabe ya kosakana te. Non. Bonjour, bonsoir, très chers amis Internet, chaîne YouTube, il y a ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous, Internet, ainsi que abonnés, et puis téléspectateurs, téléspectatrices. En tout cas, ça fait que tout le monde a la émission, les souka, commentaires, j'aime, les autres, la biso, qui togo mingi, la balabino garbo, qui est s'abonner, et tant émission comme directement, et bien, il y a de la moninga. Et vous avez malin mingi. Quant à moi, votre âme, la serviteur, Watakin Fakate, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 1414, na Sima Caméra, na Zabongona artiste Koko Safou. En tout cas, un grand merci à vous pour cette belle image. Babi Boine Zalaka. Et voilà, chers amis Internet, Léona Kitibon Awana d'ici Kachangu, précisément na commune Kimbanzeke. Donc, commune Kimbanzeke, na route deuxième de la République. En tout cas, nzela oyo eza vraiment déplorable, eza pena ya kobeba mabe bamama bazo souffrir kosakana te na nsima na nde bozomona boye eza bongo route nzela oyo bongo ti vers Sainte-Thérèse mais koto ya papa na biso cameraman ezesko nzela oyo abimi bongo ti na cimetière ya Kimbanzeke. En tout cas, nzela oyo nayebi te soki solution kozwama to te tozo comprendre te bana Kimbanzeke bazolela kaka bazolela. En tout cas, bazotambola makolo population bazouta bongo ba quartier belé quoi ba quartier Biela ba quartier Panga ba quartier Kifuta ba quartier Talangai pour ba komati s'intéresse. En tout cas bazo nyo comme ya kosakana te bazo dépenser ba transport belé. En tout cas eloko oyo songa vraiment te peuple vraiment toute population ya commune ya Kimbanzeke nzela ya route ya deuxième de la République ko banda s'intéresse ti cimetière ya Kimbanzeke nzela vraiment za ya kosakana te za pena ya kobeba yango tokiti sur le terrain to la sabino pas même a to na dokolo awa ndeko safu botala elziba oyo to ebite soki eza eziba betesta to ebite soki tozo ba molongo to tia awa bangolo ba na ko nanger toni tozo comprendre te libuno ba koya ba ko bamba yango e kozonga ka lisusu ba bambi e kozonga ka lisusu. Alors pour que ezonga ka lisusu te faut que ça la vraiment na ba norme na ndenge longo bani e kozapena malamu. Voilà. Sans plus tarder, tozokota sikoyo to la sabino nzela ya route Kimbanzeke deuxième de la République ndenge komi pe to mona be population ndenge bazo souffrir bazo pena makolo ozana mbongo na yo komata mutu ka ndenge nini komata moto ndenge ni ponzela kutu koloba kutu te. Merci, on se suit juste après. Merci. Comme je vous avais dit, chers amis téléspectateurs, voilà tozana commune Kimbanzeke précisément d'ici Changu et siko wapi route ya deuxième de la République oyo bandi bongo s'intéresse si cimetière Kimbanzeke. En tout cas nzela vraiment déplorable au Saranate to so la bantu fo bongo asala bena nzela oyo ba mieux placé pour expliquer son nzela on comment mbote papa Mbote papa comment on est papa kombo nanga pour bende na vandi awa wana Changu na quartier Mafiokela. OK, merci beaucoup. Nzela oyo boye ndenge bon biso nzela oyo to ebite soki koto oyo bakonzi ba ebi yango ubendenge nini pour chaque année nzela oyo to lekaka na pasi makasi libulu oyo bandio ya liboso te boeti cimetière tokenda to na kokene na kala nzela za lisute nzela mabulu toka kosuka kaka konyokola ba camion yango zo katana donc pona bena nzela balongola biso na kalikili wala nzela te. Donc tout le monde botelemi abonné ni to telemi wa nzela ngo to tikala kaka l'espace moko to lekaka ko ba camion oyo minene ba remorque ki tsaka ba masangwa wa lokolo ki tsekangi biso moye to keneza te po nzela ezate to lekaka l'espace moko
tozowelela na bana moto na biso ya mituka donc mutuka on eleka tovandaka bajour mosusu awa kobanda ntongo oyo mona ti 11h mosala mpe ekufi toke mpe kosala te donc mpo na kaka pasa nzela mais taxe nyonso ya mboka tofutaka mpe tosalaka makambo nyonso toyebi te soki tokozala ndenge nini ya bambula ezoya libulu oyo bakamio ezodinda bato bazozoka kaka awa ti liboso ya station wana tutu liboso be papa tuka nayebi te soki ezala lukuta mpo na koloba na ngai bino mo bomeka kotambola ti wenzanga ndwawa donc espace eza te donc nyoko ya makasi vraiment. Merci beaucoup en tout cas population qui m'a dit que bazo souffrir vraiment ba on ko sala ko tembote papa nzela ngo baksa nini o za nzela imbanteke vraiment to lela na mwana kimbanteke banda entrée ya kimbuta tio koma cimetière soki mokonza mboka ko beta nanu tour atala nzela oyo eza ya kokufa to souffrir ya souffrir na nzela oyo na mukete vraiment bakela biso mawa batano likama nzela oyo. Merci beaucoup. D'accord, en tout cas la population qui m'a dit que bazo la kaba okela bango mawa nzela oyo vraiment pasi ezo sunga vraiment awa na deuxième de la République nzela oyo uti bongo ko banda Sainte-Thérèse ti cimetière qui m'a dit que en tout cas ça passe mbote papa comment est papa lipasa tim movandu na kimbateke na nzaki mo le 70 ans. Ah donc bana nzaki mone bana ya quartier Chumabwa bana ya quartier Salongo na pesino ya mbota troka ndenge zalaka ozantofa to ozanoka moleki nzela na za res car na ngeza sima boye banda to kangamia o déjà 1h30 banda to kangamia 1h30 déjà 1h30 oui na osenga na papa mokonza mboka na ba gouverneur na ba député batela biso makambo yo tolembi batela biso likambo yo nzela oyo ebandi lelo te babwakisa biso bakipaka biso te bango bazelaka te ya vote soki vote ebandi baye mbangu bovote babwakisa biso nzela oyo nayebi te tosala bango nini basunga biso toza na susi makasi mpona nzela na biso oyo kobanda awa na dokolo awa yo moko moni ti cimetière maba nzela eza nango te nzela eza te tozoniokama tala yo moko tala bambuteyage oyo oyo mpona kosa nini ya nzela papa na biso mokonza mboka fati beto badepute na biso tovota bosunga biso nana susi makasi ya nzela na ngai bosunga biso mpo totika konyoka bamama batika konyoka biso banchoko bareso totika konyokama. Merci papa na swika ndenge wana sikoyo kobanda Sainte-Thérèse ti cimetière kimbanteke bokoma su te bandaka awa omoni boye pokoma meme wenze boye na wenze kutu nzela eza te ti cimetière transport ekoma kombe pasi basengisaka mifome ya pasi teti awa papa na nga eskize kandi totelemino awa nzela yo moko okomona ni bokolongwa awa natala ozosolisa ngai pokoma kuna tala yo moko mbuteyage okobapelake wi mwana azalaki na raison ndeko na ngai azalaki na raison donc yango nasengi mpenza na papa Fati Beto président de la République badepute bino boyaka mpo tofotaka bino bosunga biso natangi kombo na bango parceke bayaka kaka na bamabanga na bango baza koboke bazombuye bato basunga biso batela biso nzela oyo. En tout cas, merci papa, merci bien, cher ami internaute, chers téléspectateurs. Donc voilà, tout le monde peut progresser. Le cas de l'objet que tous autres tambola malembe, si et siko wapi nzelango et suka. Donc tout ce que malembe que sur la peine population au bazar, vous savez que ça peine bien. Merci beaucoup. Voilà, cher ami internaute, voilà. Nous avons la bonne population qui maintient que n'engé bazo souffre vraiment bazo utabongo nzinga na ba quartiers différents monsieur bazo utabié là monsieur bazo utabapanga monsieur bazo utabongo ekifuta donc tout étendu à commune qui monte awa na route de la deuxième de la République en tout cas nzela oyo ils ont vraiment déplorable ils ont vraiment beya ko sarana tala et tout le coup ya batu bazo tambola makolo bazo ya malembe bazangi ba transporter bazangi ba monga ba transporter pour afuta ba transport la bango mais eza ke nzela eza pena mabe ya kosakana te côté population batu côté ba moto en tout cas nzela oyo eza vraiment mabe ya kosakana te bilimo bozomona en tout cas eza la pena mabe makasi bozomona puis ba terrasse oyo biso mo ba congolais tozobe bisa pena makasi alors côté ba pesi suneni ya côté nini ba terrasse na biso pour que ba soki vous les beti mai vraiment ekotaka la ba terrasse te ekoza pena mabe te. Ok, donc en tout cas, il y a un peu de population, parce que vraiment, on a un peu de qui muta,
ti okoma dokolo pardon koma bongo cimetière qui manteke nzela kutu bosana vraiment nzela vraiment ezate yango to tambola sikoyo malembe ikoza pena bien mbote papa comment on est papa comment on a Claude Vuvu uti ablikolo na uti kimbateke likolo côté Ahmed Sali. OK merci beaucoup tout le monde qui t'a malembe boyene moi été tala yo moko zomona et embouteillage ezane ke lala ki lobby to zala ka boye des années te lala ki elamuki lisusu to comprendre te ba luka ma ba bongisa nzela o po boyeza ka passe embouteillage a causé pour nzela za malonga te nzela à cause état de route on est sala boye so nzela zala ki bien jamais to ko na ba niveau abo en tout cas ba ka ni sabiso bien. Merci beaucoup mon ndenge baya bazoloba en tout cas nzela za mabe yango moni pe ba iso créer ba embouteillage o ebele il s'appelle kitoko makasi mais notre kaka TPZ radio toujours lisu likola lisu toujours tambola to komara wana to pusana eza sous malam merci on suit juste après merci. OK mbote ma foi mon papa comment on a eu gira dangola sala nzela mais sala nzela ki mbateke cimetière ki muta nzela on est lisu en tout cas nzela vraiment to souffrir depuis régie des eaux parce que nzela etia batio ya mai batikela biso nzela yango 3 ans yango 2025 yango parce que to ya décembre to souffrir que la population qui maintient que l'embouteillage chaque jour à toute heure donc qui maintient que to souffrir yango to sengi na bakonzi batele na biso pena problème pas matin qui maintient que to souffrir nous avons beaucoup des habitants mais souffrance comme ça ce n'est pas normal pour te voter qui pour mériter, mais jusque-là, tu as mérité, tu es tel embouteillage. Alors, merci beaucoup, Nasuki. D'accord, merci bien. La population qui m'a tché. Nassoara maman. Donc voilà, Nassoara maman, Zoteka Awa. Mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Comment est maman tété? Comment est-ce que tu as dit? Na siliki pour la problème, Nzela, tu as souffrir. Tu as transport, na passe. Nzela, ça, mon compte, pardon. To sengi pena pardon pour sunga biso pour ça la biso nzela o biso to souffrir to mona passe pour la reçoit transport na suki na ngawana donc nengo teka a pe za ba risque te makadam bo za ba risque mais ko na ko sala nini papa na ngai ya ko to senga pas bon la biso nzela ko to zo moya ko vivre donc na suki na ngawana papa na la mingi ya koloba te. D'accord merci bien moni ndenge va otoloba na ko sola pena mona mai ya pas ko taper lobeza za pena malamu. Donc voilà. Mbote papa. Mbote papa nangai. Comment est papa? Comment nanga finance ba yo kambala. Papa va nuit na commune ya. Afa na commune ki Mbanseke. Mais c'est la quartier ni. Quartier Mabinda. OK, merci beaucoup. Quartier Mabinda. Eza ba c'est to likolo. Eza moi likolo après rekin toadi. OK, ba tout le monde qui ta malé bosala à côté. Nzela pola, tela nzela pola, mboko to lembi nzela. Oh bo nzela. Na ba to makolo, to ba so le kate. To ba moto nzela, to ba nzela te. Do suka. Mais tant que l'élection est comme comment il y a un polo, tu as voté Bilo, soit tu as voté Botimi. Tu as voté la terre à Touro. À Touro, tu as bambana, ma banga bisona bango. Hein? Touro, tu as bambana, ma banga bisona bango. Tu as merci, merci bien. En tout cas, Nzela, Nasso la peine à maman. Maman, papa. Tu as la caméra, maman. Mote, maman. Mote, papa. Nassi, le micro, Zala à l'aise. Maman, Zala à l'aise. On a Kanda. Zala à l'aise. Zala à l'aise, hein? Zala à l'aise. Comment est maman? Comment est Lisette? Lisette, on a qui m'attend. Na qui m'attend, na yaga pas de la ndango étage. Tu connais Siliki point? La Siliki point ça ne va pas. Ne la va te gâter bilo. Moi tu te gâtes ça, tu te battera c'est salité. Battera c'est salité. Telle bata moto ba on les gars comme ça passi. Battema ni mabulu. Donc on gâte ça niveau mi ben na biso musala esate. Mi ben na biso ba mo na passi boye. Baga lukamba na passi. Baga mo Afrika biso ba bola biso ta passi mi ben na biso. Bako la biso ndawuti. Tane mboge baby. Donc moite donc vivre ti. Yango risque o teka noka na makadama wa. Ni makadam do na muta o teka na makadam ya passi. OK. Ba na kimateka pesa ni ba kuluna ba komebele. Hein? Ba kuluna. Ba ka ta ba macheti. Et pourtant, na lipango ando kandida kuluna moko. Ba beta ke ba poso ke mutu ba kuluna. Ba zo tika ko koyiba ba tubiloko na bututi. Ba kuluna ba zo yiba biso. Ba téléphone ezo kene. Ba zo ka téléphone ba cheneti. Ezo kene. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, maman, bon, il n'y a pas c'est plus mal au banaï. En tout cas, Nzela ya qui maintient aux vraiment déplorable et population qui maintient que ils sont en train de souffrir. Bateau bazo ta bon cimetière vers na basé c'est qui tabou. En tout cas, Nzela vraiment zamabe. Là, on fait intervention à papa.
Nous avons intervention papa, vous appelez Malam Mingi, Mbote papa. Mbote papa. Comment est papa? Comment papa Martin? Martin, ça m'a dit Mateg. Oui. Yakala pena? Yakala. Route est à la reine. En tout cas, route est bien magas. Donc, bah il tient bah tu as maï na bah kundi bah tu as maï ne bah buka kanzela oyo. Si le ne bah stuno lo bakenda. Toi tu souffrir, moi aussi moi kanzela les otambola donc. Bah moto, mbulu donc tara embouteillage. Donc c'est un fois bon ça sonne là. Ok, bah j'ai enrichi des eaux. Bataka batio pour servir population pour la maille mais depuis batango nenge nzele sala boye bazonga suite pour Hollandais. En tout cas bazonga les sauter, bazonga sauter lelo. Maintenant nzelo depuis beba ça fait combien d'années? En tout cas eumeli makas. Oui. Eumeli. Ici vraiment tant population qui m'a besoin souffrir. Tant makas. Si le tout le monde ba bon ça boye. Na moni un chamo ya likolo tant so si tu vas jamais ba bon ça moi to éviter. Début calcul na ba hote. Merci beaucoup. Toujours ici sur TV Radio T. Donc, Tozawana, Tobozomon a binomo population qui m'a dit que Nengi Bazo Tambola vraiment Makolo, Bazoya, Malembe, transport à Bango Sali, Basala Bamon, la transport à Kofuta, bien à Bango. Mais, vu que Nzela est bien té, Nzela vraiment Yakoube Bamakasi, et c'est pour cela que la population Nengi Bazo souffrir. Neto Baraka, tu quittes sur le terrain, Kolaksabino vraiment Nzela, Toyaka Awatro. Changement vraiment les autres populations qui m'attirent, ils vont continuer à toujours kobenga, ils vont continuer toujours à souffrir en tout cas. Merci. Lissu Nicolas Lissu, merci. Voilà, ce que awa nazo progresser malembe, naza na milieu à venir entre Makungu et Wei. Bino bozomo en tout cas nzela eza vraiment mabe ya kosaka na tende ko safu soko ndengai tozo pena nzela siko place tozo matali kolo wana bota ndenge ba mituka vraiment ezoya na ndenge vraiment elongo banité nzela eza mabe ya kosaka na te ya kosaka na kutu te bino bozomo na pena baliziba be testa partout nde tozo mona. Merci beaucoup sans plus tarder na sola pena na manema et vous appelez Malam Mingi safu na sona manema mbote papa mbote fe comment on a glorifié Glodo sala nzela o nzela nga yango nzela nga oyo boye ndenge nini vraiment bon on a tous batté nzela o tous se comprendre tes anines pour nzela zaki nango bien kufaki mais quel que soit temps et les gars qui bayaki na ba idée batia batio banda batia batio ti lelo ba boma nzela zaki ma pepele mais banda boma pe nzela ti lelo bakenda banda bakenda ti ya moi lelo donc da des ans ba ya te ti lelo so da biso auto mona moi bien so da bito bata bande ko to ba cimetière ti ba ko makoto na moto to mama ba 5000 hein ti ga mona Saint-Thérèse bana cimetière ti mona Saint-Thérèse to mama ba 5000 francs pour na ko nyoka mapona ke tika ndeko ana ko ma Saint-Thérèse dege na ko nyoka mata yo moko moto ko mata ko mona dege muto akumbi mota nyoka mi a 5000 a 5000 na tina oui nzela bena mabe o saka mabe to ebito so to sa ndeni po to lembi total le roi to vivre na province mais to na capitale mais to vivre na province mo na ebité est-ce que na kimateka ba konzi bazala raté vraiment ba attendeni to na ba député to votaka arrête to voter ba député belé o ba lelo ba lia ba mbongo na mboko kaba ndeko to mona to voter bango ti pour comment expliquer ba ko la so mawate ba yedi biso beto za pe bon ba tambola na ba na nzela o ti biso mto vivre na nzela o bon ba ya raté comment to mona bango mais pepe o da pepe na yiti ba député provinciaux bo voter ba landela ba commune bango ta bo voter ba kenda libela banda ba kenda ba ya raté tama tous les ala raté voter za raté ba o si amkolele o se ya lisusu ba ya ba concession na mabanga après ba ke lisusu banda to ba to mona ba seki béton banda commune si de bataka moi so 5 mètres banda ba 5 mètres na bande na maye to ndawana na béton e mwana wate nzile ya kana ngote fe izande bunda ko mapale o uti kopo juta musuma 20000 mais poko mapale tika na 3000 mais nzela ka bo futaka ba transport poko mapale ba bavana kimbante kuna likolo basala ka boy Sophie Osakana ba nyoka makasi mboka ya bien intervenir to nyoka makasi. Merci beaucoup de la intervention papa mbote papa bonjour papa comment on est ngai artiste maniema ben non propre c'est Emerson no vana kimbateka navana kimbanteke bula kanzela o na bula kanzela o mais makambango yango ta natika ranger musika kuna na dokolo pona a soko leki kaka fresili au forcer ba gourjon pani air nyonso nzela oyo ndeka ndeko alobi so moi ba élection ba kama mabanga na ndenge moko boy mais soka ke makambo ane leki bango pe ba limwe na ba tuto votaka to yebi ba adresse na bango te donc to yebi te bazala kaka na biso to balong bazala na bango ba to koto te netinga na mona bana koto te
po nzelo banda batika yango toyebi te toloba nini donc boye te boye pena tolembi tozosouffrir donc ya oloba kutu bino mo boomona boya na sens te donc otala pena baterrasse mpe kota nango bamai baterrasse misusu limwa nango awa en tout cas soki babongisi mpe bacanalisation oyo ya mai babimisi pena bazelo ekozala pena malamu mingi ebongo bandeko biso mo mpe bapeti pepe toza mpe mabe tozomona basali biso baterrasse tozoswa babouteille en plastique tozobwaka na baterrasse est ce que eza malamu eloko wana bon wana tokoki boya te mpo eza basali comportement na biso bacongolais mais bagenre nano ya bakaniveau basalaka eza yango te totanga mpe mwa baconstruction yango na baekole eza na sens te bakalkili baosala biso ya makadami oyo yango te so toke pena juste totala nano na banorme technique eza bamakadami te baprince te so totali pena journaliste mais quand même babongisela biso yango ata efacilité bamama babimaka ya ba 4 heures batekaka ta neti nga mwana bima ntongo wana eza te mpo obeta makolo nzela nini oleka bato ya makolo baosouffrir bato ya bangene na bato ya bamoto sikoyo otika ngene na dokolo yo ekomi ya ndenge kasi neti omonanga be makolo osona bina forcé lobi nasalaki bapani lelo nasala bapani donc nzela oyo so bobula nzela oyo donc ipani oyo kozweleki na mbongo oyo kobula toyebi te totika bamama basouffrir na mupepe yango ndenge ezotambola lelo boye na mokili yango toza mpe na bafete déjà badécembre tokozela décembre toza na bafete tracasserie kuluna mwa engin ekokosunga mutu efaire déplacer yo okomi na place oyo okokoma na ndako na yo oza à l'aise omona mais boye yango ozomona makambo ebele ezosalama na Kimbanzeke donc nga na okondane na nzela toyebi te nzela yango emanka baparent na bango toyebi te nzela yango esala nini ntango bandaki kosala nzela oyo bisimbi ya Kongo babetaka bango yango babosana biso bayina nzela oyo mpona faso batikela yango eza koyina nzela daloka mwana moko boye amanke yo oyini ye na vie na yo kootala te ça n'a pas de sens. D'accord, merci bien, chers amis téléspectateurs. Donc voilà, toujours pour que c'est comme Malembe, tu reçois bon na armée vers catholique, sukowa puis sukuna église catholique Sembaga Kalamini te awa ceux qui bamvula et continuer les sous dès que nzela basala ngote église catholique en tout cas ekolala ekokoya en tout cas eloko ezosunga vraiment te to pousa Malembe na mizokaka lisu likola lisu te faire ça radio te to comment na to sur la peine population et vous allez bien suivre juste après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc en tout cas, nous sommes ici précisément dans la commune de Kimbanzeke, la route deuxième de la République, Kobanabongo, Sainte-Thérèse, si cimetière Kimbanzeke, c'est vraiment déplorable, c'est ma bé, Ruta Kalame, c'est la solution sur ma karaté. Et on quittera sur le terrain de l'Axabino Banzelango et Nengisala. Ce que vous l'andez, on peut y Ketina Suga qui toko, et vous appelez la population qui m'a dit que vivre dans la norme, et Nengelo Robani, ça appelle Malaming, Mbote papa. Ah, Mbote mon cher frère, Boni. Comment on est? Comment on est coréen? Merci beaucoup, papa coréen. L'autre est à la commune qui Kimbanzeke, précisément la route deuxième de la République. Oui, c'est là où Takala, parce que ça m'a Kimbanzeke. Mais nous allons bonner. Ah, c'est là où Bayaka Bandara Moussala, mais jusqu'aujourd'hui, si ça Moussala Pété, Bayaba Bandati, le Bakatape, Sosé, va la souter, pour se venir souter. Tu vas rater juste les gars pour Liban ou renouveler aussi après, je ne sais pas. Batigia, on va nous dire Moussala 13. Mais ok, Moussala Bandara ou Bandi et Bandeli, si Oyo, après ok, les restes c'est Moussala. Bino Sundoli Oyo, vous êtes sur 13. 13 sur Sundola, vous êtes sur place Moussala. Donc Moussala ça m'a dit, Moussala Oyo Bandi, vous ici. Après ok, deuxième Moussala. On se dit le troisième. Parce que Bino Oyo Bandi, vous êtes ici, vous êtes ici. Et si vous goûtez, alors qu'est-ce que na site Moussous. Donc à trouver là tout ça des vraiment. Chef de l'État et des bisous pena, ça m'a quand même bien. Bisous toi si manayo bana idée de pêche. Vous êtes très important et des bisous tant là. Bisous coopération bien té.
mutuka ya ndenge nini bala batanga classe mbule beti ba sauter ba terrasser ba risque miso ba quoi ba terrasser donc c'est pas bien à trois chefs de l'état et des biso pena biso peuple congolais et ça la bien. OK, merci net mon route elenge ça ba bongso kitoko route c'est comme bongso kitoko et ce que bien ki mbatsek to mona biloko ndenge na ça la bino ndenge et ça la biso bien to la ko bango na biso différence c'est ça nini c'est ba ba spécial biso local parce que biso ba to eloko moko to sali ya bango pour ça faire biso neti biso e banana avant kutu o bango ça la manana il va privilégier kuna de éviter bango dans la ville du to la ba Congo to éviter en tout cas chef de l'état aider biso vraiment et ça la bien on a ki mbatsek ba député provincial bazala te ba votaka basala bango kuna parlement balala pongi na bango ah kuna parlement balala ba pongi donc basala ka fait du mois na ba 50 na ba 15 ba zora na ba mafia basala wana donc fait du mois zimoko na bango ya fele batala ba vie privée ya bana batanga na États-Unis batanga na France donc biso peuple congolais auto votera bango to sala le bango sala place bazali soka ba l'équipe place wana ki para biso souter to ba binemi na bango coup de contre alors ko milliard revendre akena milliard mususu pour na avantage na ye donc c'est un peu ça. OK, merci beaucoup papa coréen. Maintenant au la caméra lancer message pas ya son excellence monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lukoki ndenga lobi Kinshasa et Kobonga au lancer message. Ah bon, mon gouverneur est très important, respectez moi le bonheur lobi wana. Ville province de Kinshasa est très sale, partout salité ali. Vraiment to ba ngou kala gombe. Mais le gombe kutu comment kutu, maman va na mille musuke va na gombe. Gombe c'est très sale. Kimbaté Njili donc presque tous les 24 trucs 26 communes très sale. Donc aider biso monsieur le gouverneur, aider biso pena logo bike kini bopeto et les gars qui déjà osko yo, ça pena au 5 non peuple congolais a satisfait. Tout ça n'est bien. Attends qu'on lie comme la route qui para biso te mais on a très important pour route. On a la facilité sur moi dessus, à la facilité de transport avec cop, à la facilité de on est pas moutage à bout, t'as boulevard. On me goûte tout. Dans inondé. Mon moto azo à ville à $10 vraiment. Cop on ça la cop à combien? Pour au foot à moto $10. On se combien qu'on a compris ça là. Bon retour $10, $20. So qu'on a compris aussi. Aux yeux combien? Au bénéfice de combien vous faites transport à l'air retour à moto? La valeur $20. En tout cas tout ça bien décidé. Mon gouverneur aider biso vraiment pour Manzela. La salité ça mboka impossible. Théâtre boulevard principal, route principale. Théâtre boulevard kaka. N'évitez n'avez étranger au Taliban qui est en aéroport. N'avez pas type la bilokuna na ville. Ba mon raté que atabil mo ba kolomboka et c'est général biloté. Boulevard très sale, ba matiti, ba poubelle sur la terrasse doki. Toi venez dessus. Mon gouverneur aider biso vraiment. C'est là kama bien collègue on va les qui na type étape wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, c'était un message clé à Papa Nabiso coréen. Moi, qui m'a dit qui m'a vu là. Il y a tant vraiment tout cas, il y a TV Radio toujours les colas l'issue. Merci, tout ça après. Merci. Donc, ce que moi, tu bandais bon de colo. Tu as malé, mais tout ça pour que c'est alors. Kuna makada me beba nango déjà. Banda kala mais bah, je rappelle solution té. Et maintenant, béton oyo tu as juste en avenue Zobia. Tu as en avenue Zobia toujours la commune qui monte que Beto et Banda Awa et ce qui tient na avenue Vako et ce que wapi Beto Oyo et Suka. Alors ce qui basala qui en union surtout que Bana s'intéresse si route qui monte si cimetière qui monte que nzela ngoza la qui toko population qui monte banga ba souffrir banga ba zapena bien avec inusa mais là en tout cas ils sont vraiment tenant pas si comme on a ba maman bazo utali kolo bazo kitama kolo makolo ti s'intéresse ils avaient ma makas mbote papa mbote mon frère journaliste comment est papa je suis ingénieur Edi Diakana Masamba là la salle juste moi na Nchangu et puis na commune Njili donc ils ont appelé nanga donc c'est ça ce qui est la plus importante c'est ngo poto le bela pona nzela oyo. OK, merci beaucoup Koloba. Bon pona nzela oyo c'est déplorable parce que va continuer éviter ceux qui va bosser dans la commune Nchangu précisément commune la route à Njili vers qui manque que cimetière. Donc route comment vraiment pratiquement impraticable. Donc juste là donc banda musala batika na bango. Donc ko banda Sainte-Thérèse ba salaka nzela avant mokonza mboka ya na ba propagande na ye basuka justement na station Sainte-Thérèse justement l'école armée du Sénat quartier 4 et puis nzela ngo bango basalaka. Donc et comment nango kotoboka déjà donc ça nango à refaire à zéro. Mais ko banda Sainte-Thérèse ko ti awa na Zobia awa. C'est pratiquement impossible mutuka koleka te. Donc awa kutu yo moko zo mona mai embouteillage kutu na parlons plus donc comme nango mai donc comme le nzela moko ya mabele donc to mona banzela ya Congo central ya bandonu ndenge nzela koma koto mais to kamoraka bayeka justement na veni balongwe Sainte-Thérèse ba sauter mbala mona veni Zobia bayeko cha beto ko banda veni Zobia et puis betongo ba cha ngwezaka ya quelques mètres donc ezaka plus ou moins 4 5 avenues et ce qui est dans l'hôpital INSS
Donc nzela ezaka plus ou moins ya 5 avec tokobaka eza plus ou moins dans les 300 mètres apamba oyo basala. Mais kobanda hôpital la INSS wana na wenze tikoma cimetière nzela kutu ezalaka te. Donc nzela kutu ese kufa nango po prévenir que soki bomati likolo. Après hôpital la INSS bokomona ke na makadam oyo ezalaka chaussée. Ba mama bakoma koteka lokola wenze. Bakoma koteka lokola wenze batandi biloko na bango po mitukeleka nango te l'état sabosana nzela oyo même. C'est que la plus importante c'est que mon chef de l'État a impliqué parce que les Gamboga y a un parce que mon dit n'importe où attend si bateau monsieur souvent comment appelle ça misala babanga na bango soute mais ce que mon chef de l'État check la liste directement bateau na babi que le rôle mon conseil télémail les gens c'est là wana c'est quand on négocie kosi lisa mais ce qui y a mon télémail en côté c'est impossible ba ça là c'est possible bazwa mbongo na mona ki bata OVD avant-hier ba côté dokolo na ba bêche na bango na ba raton na bango. Mais tu évites, est-ce que tu as tourisme total nano mais c'est important il y a moko mokonzamboka atele melali kambu yanzela ndenge bazo sala boulevard Luemba si ba sala mettre croquet to ngoda boulevard Luemba ça va ba couler déjà béton tozo mona déjà c'est bon nzela ki mbanse ke OP Angile ko banda Sainte-Thérèse si cimetière il moko aya ba chango béton pour histoire yanzela oyo et si là pour ceux qui ba chango béton mutu moko ko benga su mokonzamba akolela pona mokonzamboka azate. Mais ceux qui batindika ba compagnon là ba ko tchaka ka ba goudron na bango ya mikie donc c'est là où banoko zalaka ka refaire à plusieurs fois. Donc ce qui est le plus important mokonzambo ka coup de chapeau mais yo moko s'impliquer et puis gouverneur de la ville Daniel Bumba na yo moko edi yele vice-gouverneur Botel Melande batu ya misala o bozo ko pesa po suivi ndezala sans suivi musale bezala te bino mo botala nzele zate. En tout cas mon frère na sengi na yo message yo koma nande ko nga caméraman na yo moko journaliste professionnel et koma po ba maman batala ba maman nde bazo tambola ba maman bazo tambola le biloko bazo kende ko landa transport si na Sainte-Thérèse pona momo boucher salami na doko na mabulu. Alors ce qui est le plus important mokonzamboka tala likambo yo ponzela ya bana kimbanseke njili kimbanseke ezonga parce que yo moko bi nchangu na yo moko bi kisasa na yo donc bongisila bana biso bongisela biso njili na biso kimbanseke na biso nzela oyo ko banda Sainte-Thérèse quartier to baka quartier ti kimbanseke cimetière ezonga normal po bana kimbanseke na njili basala nini ba pesa pe sur longonia ko leka po oyo la kaki bango ezala sengo ezala réaliser po balobake oyo ose o basengaki okokisili bango. En tout cas merci musala malam. OK, merci beaucoup ingénieur. Voilà. Nous appelle intervention ya papa. Mbote papa na ngai. Comment est papa? Comment na ngai monsieur Alain. Papa Alain moi na kimbanseke vraiment. Bon na moi na kasavu mais na fani mingi apo de la peine le pango na bisabe parce na fanda. OK. Makadamo oyo bango ezalaka bien. Makadamo ezalaka bien na kala mais oui meli mingi ya kobeba oyo 8 ans pena mulai makasi. Bino bozolo bani etanke bana kimbanseke. Tozokoloba bon eloko mo tozomona mabe mingi omoni musala soki ba pesi yango basala musala il faut suivi ezalaka. Soki suivi ezala te yo bana ozalaka nonka boye. Po ba congolais de boye tozana explique kaka congolais biso moko tolingi mboka na biso te. Tozomona po toza ba congolais ba pesi yo musala te ke congolais sala musala ngo kene malamu mais yo wela nanu ke musala ngo toliaka na biso bambongo toliaka bambongo musala etambola nango malamu te. Donc ce qui peut ngai misala oyo ba pesa ngo ka ba étranger ba pesa ba chinois ba saka musala pe ba pesa bango ba rigege musala fait za la boye wana ndeko za malamu soka biso ba congolais eza passe tozala posa mboka ebonga te biso ba congolais to mitema mabe tolo ba biso mabana mboka misala na biso tozo respecter ngote respecter na biso ngote mais soki azoki oyo soit chinois azui musala oyo asala ngo akobanga tozomona pe mutu soki chinois azui musala akosala ngo malamu mais soki abiso ba congolais eza passe tala misala mingi ya Congo ba osala ils suka na nzela. Voilà mbote papa. Mbote. Merci beaucoup. Là, tu continues la Kimbanseke vraiment la route deuxième de la République Nzela, ils sont vraiment impraticable au Saranate. Bino bala Kimbanseke ça la bino neta bon mon Nzela mino boy. Vraiment ça la biso passe makasi. Tout le monde la rabaye, ba timoli, baye, ba kiroté, ba terrasser. Le bilo mo la raba ba tiki robongo. Vraiment ezu temps belé. Baya ki ba côté ki ba tiona se ba ngomoko yemoko l'état côté ki ba tiona se ya mai. Mais banda côté batio na c'est c'est l'état muto bomaki nzela oyo mais jusqu'à maintenant vraiment nzela oyo esala maté donc tozo souffrir na nzelo na façon mo saranate. Alors si tozo lelo yo bazo karaba mauvais état so ba kema mauvais état est-ce que ata mutu keza malamu na nzela boye est-ce que mutu eza sous malamu moi eza malamu ezate toujours côté ko na mauvais état
Donc mauvaise était de continuer toujours parce que banzeza mama temi tu que tu qui les oya net za sika na Congo. Mais ça sika te, ça ya kala kuna ngumeli mingi. Kwani était ba condition moko ya malamu. Alors, il y a le Congo awa vraiment écoutez ba mabulu batango nyonso nzela yo vraiment ba bandi yango kala. Ba bandi vraiment kala. Ba ya ba sala batiki. Ba ya sala batiki. Na yebi est-ce que suivi ezalaka bien ezalaka te. Est-ce que bango ba konzi mutu batika ka bongo ou bien balia ka bongo en tout cas wana to yebite. Faut tout le monde musala senga ka basali yango to moni ki musala sami mbala monko. Mais abiso musala sala maka bakataka. Bakataka. Mais pourquoi bakataka musala? Parce que suivez malonga et ça il faut suivre ça là de peur que musala sala malamu. Donc je sais vraiment ba continuer à ndalika mo baza la suivi. Tango batindi bato basala misala, baza na bato ba yo sala inspection, ba yaka kolandela comme ça que musala sala malandenga malamu pour to betela ko maboko. Boy vraiment ça passe mingi. Vraiment on a quoi le bandé angwana. OK, merci beaucoup. Et maintenant tokoma kolo et siko wa pepe moi quelques réseaux servi na kadam et vous appelez malami. TV za radio télé sur ko lisu. Sushi après. Merci. Voilà awa bomo ndenge to bandaki bongo na dokolo tozo mata malembe awa toza juste na avenue Nguzani toujours na commune qui monte que na route deuxième de la République en tout cas bomo sika beto suki maintenant to pusani awa sikoyo ezaba batwa kaka ba mabanga bakayas bosomona to pusa likolo bomona ndenge ezali bakayas ngo en tout cas ezosala pena mabe ba mituka oyo ezouta bongo Sainte-Thérèse basuka na dokolo au traverser oyo dokolo bazopusana soki bazu bapusani bazosuka siko awa alors il y a cimetière nde bazomona pasi alors kobana bongo ba cimetière ya Kimbanteke si a comme vers Kimbuta en tout cas c'est vraiment impraticable les apena mabe au saranate et bana Kimbanteke bazosouffrir surtout population ba uta bongo ba quartiers différentes loko là ba Kifuta ba Panga ba Biela donc tout étendu il y a commune qui monte na route deuxième de la République en tout cas population bazo souffrir bino bozo mona sima na ngande bazo kita bazo ya kaka malembe kolonga bongo cimetière ti Sainte-Thérèse azo futa 5000 francs c'est beaucoup 5000 francs c'est beaucoup OK cimetière ti qui monte normalement moto faut à 1000 francs mais de côté la siko fi que nzela ezama be yango ba moni ba chauffeur pe ba komi ba sala musala avec forcément yango ba augmenter transport mais pour faire augmenter le transport et soutenir la population va souffrir va les la rosara na kututé les bozomona botala ndenge population va kita bananchik ba misu va comme va retard et puis côté ka bongo 3 heures ba pousse na malembe ba okuta na pina ba kama ba kali bango ils appellent mabe makasi alors tout traverser to matasiko et tout la sabino sur ndenge comment nzela ngo place sukeli libulu oyo ils appellent mabe ya rosara na te population va zolela vraiment TV za radio te to matage aussi juste après oyo ezabiso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli
Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause eleki mingi Ikolo na seko lekaba Ute bande bisitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi minga koloba eza te. Voilà, donc tozasko awa devant l'église ya paroisse Sembaga ya Kimbanteke awa vers route deuxième de la République. En tout cas, nzela o bozomona ta la place to temi ngai na ndeko nanga papa mino ya cameraman bozomona bongo bilili. En tout cas, toza vraiment na kati ya libulu. Toza na kati ya libulu. Plus o ezape ya pasi. Dernièrement na ki awa dans l'accès bino ba maman ndenge basala bango wenze awa na route oyo place au batio vu que tikala impraticable. Et comment on est là, ba maman ba profiter la bango ba tia bango ba mesa bango bango teka ba biloko la bango mais eza normalité et puis ta la route on ndenge tikali donc o tikali wana esika pi ba nini zo mata eza kaka place ba piétonne ba bana ko tambola yango ekomi to ko benga etikala lokwa makadam route ya ba motocycliste ba we wande bazo sunga population ya Kimbanteke ba mama bazo uta bongo likolo bazo uta vers cimetière bazo kita Sainte-Thérèse donc nzela etikali kaka o bozomona donc nzela yango botala bino moko mabe population bazo souffrir na façon moko ko saranate c'est parce que nzela eza malonga te nzela ezate ba mama kutu ba komisi na bango place ya makadama comme nango wenze bomona na salaka émission awa na bana bino ya wenze ya et comment on dit mabanga alors côté biloko boy na ville province à Kinshasa et ça vraiment ça dans c'est très honte c'est ça pena ba konti moka ninga papa biso Daniel Bumba son excellence monsieur le gouverneur de la ville province à Kinshasa ninga zo ba Kinshasa ko bonga alors ezalaka te na quelques communes il faut ça vraiment na 24 communes ville province à Kinshasa fait comment éclairer fait comme appena na bopeto et ko appena malamingi botabilo mo population ba mama na ba saki bazo mata transport ezate ba mituka ezate ba otamola ndenge nini alors to pousa na suli boswana bomoni bongo libulu oyo eza juste kaka liboso ya paroisse ya Sembaga bato bakenda ba mikila poto kala ba tika paroisse ya Sembaga boyebi yango paroisse ya Sembaga awa toza bongo na sur avenue Kipwanza alors bino bozomona nzela vraiment ko mabe ya kosakanate route etikali ka ya mukeka yango ba moto gizi bazoleka peka ba moto ya depine bazoleka populaire batu pe bazoleka awa en tout cas nzela ozo sunga vraiment te et ça pena mabe makasi population qui Kimbanteke bazo souffrir na ndenge moko ya kosakanate bazo dépenser ba transport trop nan ko comme la destination te mais tam so dépenser déjà moi tam sous 5000 francs congolais. Alors, les lots na baki na biso komi sorota mon transport net parce que ko beta no mabakupa mana ba chauffeur au monde ça makono passi soko ngo bima na 1000 francs faut ça place au transport à 1000 francs faut ça tete sur 3000 francs parce que sorte 1000 francs mawato
En tout cas, nzela eza vraiment mabe sunga vraiment te. Tokoma topusa esiko api. Bato bazo uta bongo cimetière. Bazo uta onzangandu bazo mata vers cimetière. Transport ba ko zo place wana na arrêt ya armée di Saliwana. Nzela tikala ka place wana. Moi bien. Moi bien te mais moi bien nzela tikala ka place wana. Tokoma na pe ozala malom mingi. Merci. Yalo. Mbote mama. Mbote papa. Comment on est maman? Comment on a Manisha? Où tu es? Nauti Pascal. Nauti Pascal na bifunda bonne. Bifunda boy transport mobulu, je laisse beba kotoyo. Transport ezate, koto biso transport ko marate. Tozo tamwa makolo ti banda ko ti dokolo, nde tozo mataka na bifunda na mutu. Donc place to reçu la transport ezate. Ninga ya boy bana Pascal tia au futi combien? Na futi 1000 francs. Futi 1000 francs, est-ce qu'on vend du wap? Na vandi na cimetière kuna. Cimetière, est-ce qu'on ngo mati boye, okibaki to na dokolo? To kizi na dokolo. Transport ezate. Tozo ya malembe transport ezate. Est-ce que ozo awa ti cimetière? Ti cimetière lisusu. To koma ba demi terrain kata. Est-ce que ti cimetière au futa combien? To futa 500. Futa 500. Ah. Est-ce que message no ko lancer? To renseigner message donc to komi na pasi donc ba yokela biso mawa tozo nyo kama nzela ezate bon ba konza mboka ba telema na ba gouvernement ba salela biso nzela tozo kemba bisika de kotambola nzela ezate tozo kemba na ba koli pona koyana. Ok, merci beaucoup Mbote mama. Mbote papa na. Nino ko bakisa mama otoloba. Papa biso tozo nyo kwa matala na boye na. Kena ngoti wapi? Nazo kende ti zandu papa na ngai. Nzele. O mema nini? Na memi manga. Na memi manga nzele zate la tozo lela ka nzela. Nzela tanenge baby. Bazo mona be ba mona te. Basalela biso faveur nzela. Bon siko boye to vota kaka ezalate. Tu bino ba mama ta ba yela bino ba polo ba yela ba maputa bo voter. Na kutu na vota ka bongo te. Na vota bongo te ngana amuta sentiment te. Ngana lingaka ke na moni na misu na nga après na sali likambo. Ok, merci beaucoup. Nous avons intervention maman. Nous avons appelé maman, ils appellent maman mingi ndeko safu. Mbote mama. Mbote. Comment est maman? Maman mafuta José. Ovandi wabo. Afwanika na veniki mbantseke awa. Ok, merci. Biso ba mama awa to votaka ba député nyonso ba yaka awa. Mais ba msuba zo wela ba polo na maputa. Biso to voter ba député o ba wuti musika na ya awa. Oye biso ko ba bimaki na bango bete eza chance ya nzambe mudasalaki. Mais biso to zo mona passe ba député msusu bazo na bilambe bele bazo ko mfuka ba na chango. To tuna biso eloko te, omoni prince nenge komi wenzi. To tse prince wenzi pona ni bazo sunga biso te. Ata mino député ata mo président ko misungi ezate wapi yango ezate yango to tsheba ba le prince ba yela biso ba sala biso prince po ba wenze etikala lisute ba na biso bazokende makolo moto lele komi combien 3000 pour moi na koma na kimbuta kene kotanga en tout cas to linga prince so ebonga ba na batika kokende makolo yango biso to senge pa na bino ba continuer biso ngaka nzela na biso oyo ezala malamu soki ebongi. En tout cas, tu peux dire merci à mingi pardon to sengi bino et ça la ma awa. Maman yepo teka awa. Ngabe na zoteka papa. Wenza bo benga ngoni. Wenza mabanga papa. Wenza mabanga to pesa kombo. Eka bino bozo frene benzela esala mate. Bozo frene te mo ten to moni bango awa. To sepe to sala ki yango bango pola nini? Ba ko sala biso mbangu. Yango mo to tsaki wenze awa pola nini bango ba ya. Basala biso yango omoni siko joa baleka to le papa so ba ko sala nzela o biso be wenye sali ni ekufio yango to zango posa to na posa wenze te to na posa nde ya nzela esalama siko soki basela bango makana bolongo na bino to longwa na biso papa to le wenze biso ngandu liberté ezali mabezali to tiango pona nini de mukonzi akipe biso dando tiango wenze tango amoni bato batondi awale basali nini bayo tsheba biso prince bosala yango na kanda tosala yango na kanda papa kanda nde yango to kotsheba wenze o na kanda bayo kosala biso basali biso tobengi bato nyonso basali nini bakimi na bango a bamoni dank eleki awo tosali topanzani nzela eza te yango toza na posa yango soki bayeka basoki babanga biso wenze esali nini ekufi nango papa esili longo toza. Ok, merci nasola pe na mama. Voilà, mbote mama. Mbote papa. Siliki point.
na siliki po biso ababosala biso tokomana bato bavanda so na libulu mwa manzengele so ndenge ni yo so mona na mboka ni presse koma wenze presse koma mawenzi na mboka ni biso ala imbanteke nde tozaboye babosana bango biso toyeba bayeba biso lisute makamino so awa pasi ozo transport pass nzela ebeba tokoma ko nyokama bamsu bauta kuna likolo ya cimetière foto ke so bisi la dokolo so dokolo suite ke s'intéresse tozo nyoka biso ma 5 ya tomona bo bamakolo komo sa so pasi likolo nzela o bamabaku kotambula mabanga boye kitoko te yango toleli babongisa biso nzela ye papa mona paso biso tomona awa tobaye na biso la koloba tobaye koloba tobaye nalinga kutu koloba te pona baye. Merci. Merci maman. Mbote maman. Mbote papa nanga. Comment maman? Comment na maman Timba? Maman Timba kanda boy kwa nini? Comment? Mais bozo nyoko la biso za Congo. Uti na wapi? Na uti nango na ngana. Na uti nango banda kuna na kimbangiste na ye makolo pona ya kozwa kaka taxi aw. Bemata na cimetière. Nazalaka na révolution kuna. So na kiti wana na zuya 500 na kiti wana funa zwa moto ti kuna de. Comment za transport ndamu ozaka na kimbati. Toza wapi? To voter bakonzi. Eloko moko te. Siko to kosala nini? Mboka ngo tozo kende wapi? De Kongo ngo ya biso te. Kongo eza bato bazana Gombe. Bana mike bazokene okoma na classe auti ndako 6h. Akota classe 8h30 ake retard bazongisi. Nzela oyo penza bokoko bongisela biso ngote. Oyo eza presse ya misatu na kanisi to 4e nazolobela. Mais changement ezate. Nzambe kaka lela biso makambo. Merci beaucoup Nasola Pena papa, notre intervention papa, c'est très important. Mbote papa. Mbote papa journaliste. Comment est papa? Papa Masamba. Papa Masamba vandi na quartier ni na Kimbati. Vandi awa na quartier Mbwala na cimetière awa. Ba uti na cimetière. Maintenant ozokende na ke musala na quartier 4, ngasa na 4. Okitaka malembe. Malembe via transport. Zangi no mbongo te. Na zangi mbongo te mais transport ango mobulu. Ya mona oke malembe. Nayebi que le temps est dire mais vraiment bakonza mboka topesa bango faute penate mais ezaka erreur puisque ba misala ezebela kosala mais bakantila biso pe poto zo mona plan so basala ki route boye basala ki boye nayebi que bazosala tour par tour matuwa mbalo bakantila biso po nzela weza malamu eza faute na bango te puisque misala o bakuteleke bele ya bazo bongisa kopesa faute c'est trop dire mais en tout cas bakantila biso na Kimbantseke tozomona penda passe mais kotala ke babandaki déjà et puis bakata ntango babandaki bokomaki na esengo bomweke na nzela na bino ezobonga alors ntango bakataki succès esalaki bino ndenge nini etaki mwana Kimbantseke ya ntongo vraiment lere bakataki vraiment esalaki biso passe puisque nayebi ke nzela so babandi yango c'est que continuité ezalaka ntina suka mais chose on n'a pas compris babandi musala batil biso pe béton to sepe to kanza ko mata béton ko suika wana na lusansu ale koto kutu mabanga même ba moto za impraticable talaka ba moto pa ezo lekila banzela moto ezo lekila donc so okebite ming bazo kweya bazo benga bango bakabasele so ko kabasele pour ni nzela ko leka pena ezate vraiment esala biso passe mais na yebi que le temps est dire mais nde na utoloba bakanisa biso vraiment bana Kimbantseke bakanisa biso vraiment talaka kapasi yango neti na bona ke makolo tinjili aller retour lobi na kendeka aller retour le lobi na ke aller retour po banda Kimbantseke na cimetière oye awa ozwi moto okitina okaka na quartier 4 vomela na 4 na kaka makolo etonga lengo na compte marque de chantier magazali forcé mais marche de santé ça la fait bien malgré ça forcé osala ngo na volonté na yo te osali marche de santé na volonté na yo te na volonté ya nzela merci beaucoup papa bonne journée merci pareillement donc voilà to progresser to commencer au liboso na to laksa bino merci merci suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always thanks for the life I'm living the komeleng cher ami internaute donc nde toloba la bino kaka awa to komi siko wapi bazora siko ba mituka ya cimetière donc so uti nde si badokolo wenzangandu
oyema kolo malembe ozwa transport ya cimetière ba taxi et puis na ba moto. En tout cas, nzela vraiment impraticable ya kosala te mabe. Bino boki ndenge population ya Kimbantseke bauti ko pesa mela. En tout cas, ba mama balobi nini bazoteka pe wana, c'est parce que basala ki ngone na nko. Basala ngona nko, yango mo ba moteka wana. Alors, ndenge ba moni anja ekoti bazolandela sko malembe ekoza pena malamu soki basali yango ekoza bia kosala yango ko bana pene baneli tina suka et non bakata lisusu wana pena ekoza la mabe makasi. Mais alors linga pena so pena ba chauffeur o babula bongo de comment Ahmed Isali à Kimbantseke vers cimetière idéologie na utua nous ça mbote papa comment on est nous vali le chauffeur quête bula bena nzela o to sala nzela o siko bo beta boneni ni cimetière armée bo ba futa na combien 300 fois de mon hein 300 fois 300 ok 300 500 fois mais 300 yo to sala ko bana awa ti cimetière wana 300 kasi nzela ti nzela so talibwe liboso ezalaka ko bana cimetière ti wenza na 500 fois mais na minute depuis ko bana awa na connaît nini aveni armée a sina wenzo na trajona ni se débat do moyo ko kita ko nezati yimo miso na ezomona do moyo ko kita tena kamino nezati do yango to miso to so idée na biso to banda na cimetière ti awa to kata to te 300 fois yango to zotamula do sala chaque jour il suffit de omirata na moi 300 fois moi 200 moi 500 fois bana na nda ko balia c'est versement ekokaka to bozo edeka population versement ekokaka mina passe de suffit de kaka yo pato yebaka ke nzile sa bien te do aussi moi 25 000 moi 30 000 au pesi mon na do yango to potana nango a et ça ko carburant pe lia on est peut-être bonne bo continue parquer au biso Kadhafi nde besoin il monte mon station et ça la rasouté yango pendant combien de temps ça fait 3 mois déjà non to ba station zate station zate moko ezaki likolo ke bono sala babano ya ba majute na l'encriseur so ba ye mo mke ba ye ba sekoli dans 3 minutes 4 minutes nyo c'est sinon mais ba ya rapé souté et ça la rapé souté de to komaka Kadhafi ne besoin au monde donc biso to na passe bo sona lubi ke o to be na lo bande ni alu mabe do seke to so ka wana pona na kanda bo sona be na ba no loba o mona be wa kanga na ndako oui donc to ba yo comment s'intéresse kala nzela oya ndeti na ngave ma sainte so be synthèse le bande varié mo ya bien na okota banzela mo ya kati le binati kuna wala ne bongo bien o so be ka yona nzelo pona yo lo mabe omona boyo kanga ndako pona na kanda makasi na nzelo na biso to soufi makasi omona tika ka OK merci beaucoup en tout cas population qui Kimbantseke ils ont vraiment ba bien na kanda makasi na ça l'interview na papa to sola ils appellent malomi pas tout pour ça parce que kuna ba moto to boyo to comme wakabasele mbote papa comment est papa kombo na mukoko vani na Kimbantseke oui na vani na Kimbantseke na quartier ni précisément bon quartier vraiment Oza nouveau venu? Oui, naza nouveau na Kimbantseke mais nayebi Kimbantseke bien. OK. Merci beaucoup. Nzela o tango yo yaka Kimbantseke ezalaka boete. Nzela o ezali déjà ya kobeba. Nzela o débit ya pouvoir o to ana ngoti na lelo o nzela o ebeba à partir basala batio. O ba legisi batio na base ya ba goudron yango ebebisa nzela o depuis. O déjà na kolo biza 7e année. Donc nzela za bien te. 7 ans déjà nzela depuis beba. Oui, depuis nzela o ebeba o 7 ans. Donc il doit la boye to souffrir makasi koto kolongwa boye poko ma s'intéresse des apenda problème donc il transport double donc sans moto nzela auto kendete yo mo zo mona ndenge zati taka ndenge za donc nzela o bena passe to souffrir donc ba habitant ya Kimbantseke maba kimfuta batalanga ikuna donc na nzela auto souffrir makasi donc to ba awa likolo bo nzela tikaka ya ba moto nzela ka ya moto zo mona côté kamnya bandeli te abandeli abwa ke pet terminus na pas le ngwape akoke terminus yango ezapeka mabe de place à malamu ezate yango omonati yango ozomona omoni engin moko auti awa biso to croyaki ke engin wana aye pona misala orgue alaki neka de passage ye aleki devant yo je passe donc nzela benze ya bien te to souffrir makasi koto. D'accord. Merci bien, je pense sur l'intervention de maman. Là so appela maman ezapena malo mingi mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Comment on a Chanel ouete. Maman Chanel ouete. La belle nana, va na commune ya Kimbantseke na quartier ni précisément. Na commune ya Kimbantseke na connaît bien na kwa mikolimi.
OK. Merci beaucoup. Nzela na biso ebeba makasi. Donc biso kimbantseke na miti to apena bien ka courant na mai mais nzela pena passe ya passe. Sombule bandi prince mona na kute donc ba mama ba obuka na ba accident bele bata moto. Ba ko ya moto gisezo balukati na mabele donc passe pena pona nzela. À part nzela courant de fibo. Quand nzela mutepesa biso passe. Donc nzela ka nem tozo boma bino. Ba pena posa nzela bonga poto za à l'aise. Poto na prince on a salité pona pesa mute explication koto muta. Donc o su ka Saint-Thérèse. O boyine so passe. Donc nzela pena ya mabe. Kamino cimetière comment baluka kati ko bimate mana armée cimetière. Et simbate nzela pena ya mabe. Donc courant mai kitoko mais nzela ne mabe. Nzela ka mute boma biso. Tandis que nzela ne mute sala ke no ba activité kola. So mubali utalinga na lobata na kimbantseke. Na bomba ngo Saint-Thérèse to sukelika kuna po koto oyo tangande ne o décourager. Nzela ya mabe ata mutu kwa katsa te. So papa ye okoseka na zanga na nji. Vike biso za famille na nji dans le baran nji na vana quartier 10 abi Saint-Thérèse de kutani. Oh bono lobande nzela mabebo ata moyoko yo tanga koto kamne beba. Ozokosa na volonté mais na volonté nzela. Pona soni ka. Choisate soni. Donc babo sa soka nzela. A part nzela ya pas ça sous tepo tolongi da nzala lumière ezala ngo buto kota msamo loro no jema ezali. O ka ata mai no tena congélateur ote kama nzela nde. Na bolingo. Nzela kaka. Na bolingo. Bolingo alemba nzela leki musika. Abanda ka la Saint-Thérèse. So ka Saint-Thérèse. So ka Eva to kama feka kuna. To sugili bon. D'accord, merci beaucoup. Je prends aussi l'intervention des papas. Mbote papa. Mbote papa nangai. Comment on a? Comment on a maître Bona. Maître Bona, yo garage ça. Donc garage juste na terminer si vous m'apprenez. Donc comme on te tika la garage potala ka nzela ondenge zali. Donc comme on tu gaya la sute. Ya ka lisusu te yi la ndenge nini. Ya ke kota plus. Ya ke kota kute boma kutu na makambu nyonso donc biso tout koma kaka na pasi kote oyo. Donc presque Saint-Thérèse ka kote nyonso nzela vraiment moi été. Yango bakonza mboka vraiment batalela biso pe na nzela oyo vraiment malamu nano vraiment pour bazula biso solution pour moi kosala kute zala susté. Kombora ya garage mais mutu keleka ndenge ni. Donc totikala kaka boye na bakombora ya ba garage kaka boye. D'accord. Merci beaucoup papa abi batikala kala bakombo ya ba garage. En tout cas j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux parce que je suis congolais. Kinois aussi na rolingate ba ndeko na biso baza pe en pleine capitale et baza na souffrance ya boye en tout cas pasi kotala ba maman bazo mema bongo ba kilo bazo ngo likolo kuna le likolo parce que kimbatseke za munene kimbatseke c'est vaste balonga ba koli likolo bazo kita boye voilà ndeko sa fo edenga tala nanu tala transport ba ndeko ne bazo souffrir tala ndenge ba ndeko bazo souffrir tande ba ndeko bazo souffrir en tout cas ils ont passé. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a? Mwema. Comment on a? Maman Mwema. Maman mon vendu abo. Na Kimbantseke. Na quartier ni. Quartier Kinani. Quartier Mbwala. Quartier Mbwala. Merci beaucoup. Où tu es boy? Naoti Kifuta. Ozo kenesko wapi? Naoke teka. Ozo teka ozo kitaka makolo male. Makolo nzela ezate papa. Tokemba kota bela musika Kifuta kuna ti makolo kilo tokoka te nzela ebebi makasi. Bongisa biso nzela tokoka lisusu te biso ka nzela. Moi ezate transport poke kwa makula ke zo transport bela nani wa kimbuta kuna to sala bo to nyo kwa papa bongisa biso nzela tokoka lisusu te. To nyo kwa makasi. Biloko pe mati. Biloko mati makasi. Toko memi va transport po mutaki comme lo biloko j'ai vu coûte comme fait comme 1000 francs. Masa coûte comme 2000 francs. Toko vivre ndeni na mboka oye papa tokoka lisusu te. Bongisa biso nzela tokoka lisusu te papa. Tobaye penza iboka o tobaye yango bongisa biso transport tokoka lisusu te bido mafuta okeso basoki wapi ozo matalo makolo okoma na ndaku moye ezate papa nzela eza lisusu te kolia pasi nzela pasi bongisa biso papa yango ezalaki na ngai yango wana papa bongisa biso tokoka lisusu te tokoka lisusu te papa. Okay, merci beaucoup ba maman babaye na ba. Na wala intervention maman. Ba maman babaye. Maatro vraiment. Mawa. Son Excellence, mais c'est le gouverneur de la ville, professeur Kinshasa, notre papa Daniel Bumba. Vous entendez dire que non? Le slogan Opération Kinshasa Kobonga. Ce que nous voulons, et bon, on a quelques communautés. Il faut qu'on a 24 communes. Il y a ville professeur Kinshasa. On a beaucoup de maboko. On a Kimbantseke, bazan a droit à vie, bazan a droit à vivre.
baza na droit ya mona ya bomengo ya mboka biso Congo. Il faut bazala dans le calme. Mbote maman. Mbote papa. Comment na maman? Comment na maman mi? Maman yevandi wapi? Na vena Pierre Faucon, na terminus station. Kimbate kaka. Oui, na kimbate. Merci beaucoup. Uchu wapi? Na uchu nzangandu. Na uchu luka mulo role bana. Vraiment tozolo ba président de la République to voter ki yo papa. To voter ki yo mwana mboka. Moto tika biso bandeko to nyo kwa modela bo. Est-ce que awanzela otoza na kati ya capitaine to na mboka? Commerce ni yo ko sala na kimbate o réussir. Nzela o ekoti ba papa bele ndako. Ekoti ba mama bele ndako. Okwena moto sala kido koti ndako bokola bana ndele. Obetini bakuna libango okoti ndako. Obokola bana lolengene. Toza ba mama to sombi biloko yenango. Okoma nango ndengene tu za transport. Biloko komi chez transport e belo sala commerce lolengene. Misale zati na mboka o. Mibal basala sude ba mama to bokola bana. Donc c'est l'option de là landele kamboya vie sociale na biso. Toza ba mama to tang tabana na parti. Otang sibana na parti mwana city class musale zate. O vino zo mema biso. To vota ki yo poto mwana mboka. To be ki yo ko sunga biso. Gouverneur de la ville. Kotala ga kuna petala kwa ngimbateke. Kimbateke to zapi ba odzo ba Congolais solo. Botika biso boy. Tozo nyoko ba mama. Onyoko motangi mono teki makala. Mais mwana sisi club musale zate. Bana zo ko ba kuluna ndengeni. Nazo ko lesete na ndaka ko ba kuluna telo lengeni. Wa président raisonner biso. Kimbateke za zambate. Eza na population belé. Population belé. Batata ba koti bandako. Commerce zo simbate. Commerce zo simbate. Osombisa ke fufu koma nango awa. Porter ko meme ko tika lolengeni. Bala somo la banzala. Tozana makasa ko luka. Tozana makasa misala zate. Tele mtu takini bopeto. Soko bana na biso peta mo jeune gato $150. Kikuluna ko sila. Tele banzela salite. Soko bana so zo sala. Bako yiba lisu. Bako yiba te. Mona zo sala ko sunga mama na yeta ne loko. Mais tozo nyoko ma. Ale be election e bo ya soto voter bino. Boko ya soto sunga bino to ko bazo bala bino. Si vous avez l'élection, vous avez l'élection, vous avez $100, biso to kufaka banzala. Bon raisonner qui mbanteke. Bon raisonner qui bon raisonner bana na biso. Bon raisonner jeunesse. Bon raisonner jeunesse, tozo souffrir. Na makalo soli tout monde tanga musale zate. Soti na bana na bisoni. Do bana nuko bazana ba venir. Ya bino bana batanga na ba poto. Bazongi no be ko na gouvernement. Ale bongo biso. To ka tika na Congo eza biso nous ba congolais. Tozo na droit ya ko dite biso pe ba Congo. Mabele oza biso nyonso. Bon raisonner biso, souci na biso ne yango wana. Bon quand jeunesse na biso, bana na biso. Gouverneur, tata kin bo peto, tila bana zote ba tela $150. Basta la bazo mbongo par mois batika kikuluna. Basunga ta biso mama na bango. Ozo kota su banda ku nzela oyo. So to kota na bokola bana biso. Neti nga mama na za fefi na bokola bana nga. Na sala accident an. Na lesa bana nga. Ta mona ko akale mtu na nzela. Yo ko boma o baza kuluna. Nyoso souffrance. Kanisela biso kimbati que toza étranger te toza ba congolais toza congolaise bo kanisela biso raisonner social na souki bon. OK, merci beaucoup. C'est un message très capital ce que maman a lancé le gouvernement congolais. Alors il y a très capital. C'est très important. En tout cas, ils ont participé mawa bana kimbante que baza en pleine capitale. En tout cas lokoyo ils ont vraiment passé. Yaka na ba kilo. Wow, boni. Papa, oya. Na utiki kuenza kimbanteki. OK, donc. Na ke oteka tina zandu papa so to komi 20h 21h biso transport bo ezaka lisute. To komi to lala na basebo mo lali lukika esika osengi olali. Moya ko mata bo nzeleza. Olala osengi esika place neti place ni. Même c'est na dépôt d'ici poso okena la police na basono pe su bakangi yo. Hein? Na basono pe su bakangi. Osali nini? Elo côté. Na mbongo le pe su baboto le su so komi na 21h awa. Moya ko mata kutiki futa. Moya zate. Ki futa ba moto komi 3000. Soko mati ba soda na biso ya kifuta ba komi ko kanga biso. To usi ko tera na biloko me bazo kanga yo. To komi soko komi 21h olali boy. Na koli boy ndena kebe soki na sisi ko teka 21h na luke sika na lali. Bongo soki ne so sana bana otika bango pana. Bana bazana bango boye pa mama bazvani na bona mama na biso bazana bango. Yo lali no kana volonté no te me pona nzela. Volonté nzela pasi oya boye nde nini mituke kasi ko mika 21h nana ko mema yo. Nzela zate donc nzela katane komika a koma pe boye. Nzela zate ndesi bonde na kebe makolo ti quartier na. Makolo ti quartier na kilo o biloni na mona. Manga papa za kilo bazana mango. Na ke makolo ti quartier
D'abord, si on a comme un quartier, je suis au bis à Zan, on peut pas. Si on a collé 7000 francs, au boyo tikali. On a une guerre au bayangwana, papa. Papa, on s'est dit, c'est la tante, c'est la dengue, comme il moyen autant pour les aller souter. Merci, bonne chance. Hein? Voilà, un mot, maman. Mbote papa. Ah, papa, tu as pas si makasi na kata kipanseke. Kimpanseke, biso tondimaki papa na biso achaki boye. Biso pe totie boye, te bi aza mwana mboka. Mais to somona tala mabanga oyo. Papa neti na âge na ngai 56 ans. Mabako nga na betaka awa na kati na mabanga oyo. Papa eza pasi. Na komema saki ya fufu na uti na ngona dokolo na makolo. Ti longwa awa, ti na cimetière makolo. Tozo yeba te. Est-ce que ba yeba kabiso oto ba yeba kabiso te? Ah gouverneur. Est-ce que azomona Kimbanseke oto mona Kimbanseke te? Premier ministre azaya ba mama. Ata nana likamba Kimbanseke oyo. Ayaka na dokolo kuna ba yeko tila biso zelo oyo zokanga ba pine. Moyeto leka ezate. Bongo sikoyo bazo raisonner biso oto bazo raisonner biso te. Kimbanseke oyo tozana pasi moko makasi. Surtout la biso ba mama. Po kulu nesila na kata Kimanseke babongisa sonzela oyo jeune garçon akoteka ta ba chasser na ye akoteka ta mai na ye azoluka eloko ya kolia sikoyo eloko kolia ezate nga mama so na keso mafufu nakutani na kuluna ko ba mama yo toza na mbongo ala kati ngai fufu sali nini etikali lobi na hôpital na veve nga mama oyo veve ya mama eza pasi makasi ba raisonner biso na kata Kimanseke oyo po misali ezate tozomona misala te soki neti la bimite na question mafufu te na question makala te moyen bana balia ezate tala na nzela oyo mabanga oyo est-ce que bazomona ngo oto bazomona ngo te bakanisela biso tant to lobaki mwana mboka kaka liso na biso ezali pai na ye siko liso wana biso tozomona ngo te apesa ki meeting na awa na Sainte-Thérèse biso nyonso tondimaki to sepelaki mais siko ate loko moko tozomona te ezopesa biso pasi makasi na mbala ya sima est-ce que bakoya na Kimbanseke oto bakoya te susi na biso nde yango wana pasi makasi Kimbanseke eza penza mboka munene oto kotana na Kimbanseke so toju munene ya Brazza munene ya Kimbanseke mais siko est-ce que bazo raisonner Kimbanseke te soki basuki na bango kaka kuna esika bango bakamine lekaka na bavion awa elekaka te neti toza na mboka donc ezopesa biso pasi makasi mais papa acha lisu na Kimanseke po biso penza en tout cas to mona papa zo sala misala malamu kati na biso to lingi ye pa linga biso na suki wana. Merci beaucoup boki ndenge ba mama intervention ma ocholoba. OK to progresser ko progresser to pusana mwandambu awa donc toloba nzela etikali kaka awa nzela toloba bino bozo mona nzela place etikali yango makadam espace yango awa etikali kaka mokie. Alors, botala ndenge ba moto ya deux pneus, ba moto gizi, bazomi ya batu ti cimetière. En tout cas, eloko oyo bino bozomona na ba bino kaka TV za radio te tozo progresser tozo tambola to laksa bino comment population ya Kimanseke bazo souffrir. Et là les sociaux sont malade. Mutu ke ça te pour ça la vite fait a outil silicolo ba quitter boy nzela za impraticable route ya deuxième de la République a wana commune Kimanseke précisément dans district Tchangu et ça vraiment mabe ya kosakanate population bazo nyoka bazo souffrir en tout cas ils ont la peine participer mawa. Merci. Voilà, chers amis internet, chaîne YouTube, il y a ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Nabi que vous avez belé devant étendoike kolanda bongo émission na bino mokola lelo. Votre cosa bongo à la route deuxième de la République, comme à Sainte-Thérèse, route bandi Sainte-Thérèse. Si cimetière ya Kimanseke en tout cas, c'est là ils ont vraiment ma bébé na Kimanseke bazolela à chaque fois tout moment. Maman na rapena bisengote ndenge bamo bazoloba nde bamo basala interview biso tolobaka kena tozo maloba na bango tokota na bango ndako ya bakonzi en tout cas bana Kimanseke baleli balingi nzela na bango ezonga vraiment na ndenge ezalaki ezapena kitoko mingi otala ka na souci ya ba mama souci ya ba mama parce que bango ne babomba biso 9 mois na mabumu alors ba mama bazo nyoko makosaka la kute bazo tambola makolo ko banda cimetière si badokolo ko banda ba Sainte-Thérèse si bani en tout cas eloko oyo ça la pena mabe makasi to botene biso regarder to za bongo na nzela to na nzela ba comprendre makelele
toza bongo na route des de la République pour na ngapena na suki na nga awa moko ya bino molobeli wata kilo 24 les lions de la presse congolaise na sima caméra nazalaki bongo na ndeko artiste Koko Safu. Un grand merci à vous pour cette belle image. Quand on a fait ça à mbote pa batumi balé batumi ngité le quoi les trier d'affaires. Un grand merci à vous. Et je remercie aussi mon vieux Charlie Wayungu. Il y a maman Coco Matati Matouba. Un grand merci. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondi mapepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa